Mbote na bino bandeko batali eza wa bino mama Henriette Kilumbu Shembo mama o asalaka émission ya Ezu please nazala mingi te akoloba ezaka publicité na pesi mbote na monde entier o batalaka ngai mais nazala kati ya mboka Australie o eza news ya bana Australie tolingo pesa moi un message na balo bazana kati ya Australie na mboka na ville ya Perth. Mbote na bino bandeko na nga nyonso toza na mwa message ana kati ya Australie na Perth e uti epa ya président Clément oya tali IDPS awa na Australie na Perth comme ne ezali Clément Kanyoka yena za président ya IDPS awa apesi topesa information ke Congolais nyonso oyebi ke azana kati ya Australie awa na Perth. Samedi 8 2019 7e mois otozali juin basengi na Congolais nyonso oyo azala kati ya Australie awa na mboka Perth ke le 8 juin 2019 bakopanza matanga ya papa Tshisekedi boyebi président na biso ya mboka Tshisekedi oyo azotala mboka mikolo oyo akufisaka papa ebembe ezalaka na poto ebembe silaki koya bakundaki yango depuis samedi donc mboka na mboka esika te IDPS ezali après kokunda mutu basalaka nini bapanzaka papa Clément oyo aza na biso ana kati ya Perth na Australia asengi te na ndeko nyonso ya kozala aza na kati ya mboka na biso awa na Perth baya le 8 samedi 2019 na ndaku na ye bakopanza matanga ya papa Tshisekedi po basi basili kokunda ye baya na ndaku na ye na banzi ba o baza na Australia babindaka papa Clément na koafficher numéro ya mama Anne-Marie ya mwasi na ye oya koluka kosenga adresse bakopesa ye adresse ya ndaku église ekozala na ndaku ya papa Clément teni obligé na église ekozala noir bino boyebi ke mutu soka kufi tolataka noir réception muke ekozala na salle kaka na Helen Brook ekozala na Helen Brook ekozala na salle teni obligé o bakolata na salle na réception ekozala white ekozala blanc o babengi te pembe na église ekozala noir ndenge bomoni te ndenge nga nalati noir boye na telema bomona ngai pe na réception after na dina ekozala white asengi na congolaise nyonso aza na kati Australie boya topanza elongo matanga ya papa na biso Tshisekedi président Clément apesi président atali IDPS aza na kati Australie na Perth awa banduku bote na koloba na Swahili tuko na président a IDPS jinda ke papa Clément muna muya mwe bote anaekala ku Helen Brook baba yake ya président Tshisekedi u mwenye ko pouvoir alikufaka baka kuya na maiti yake inafika Kinshasa balimushika depuis Saturday depuis samedi jo papa Clément u mwenye ko nangalia IDPS apa ku Perth ku villa apa ku Australie ku villa Perth anaita nduku otote akuye kwake kunyumba takwa église ya baba yake ya président après église takwa réception kumisa batavala noir ku réception kule kusali konye baliloué takwa tuku Helen Brook batavala white taweka numéro de téléphone ule wote takwa na lazima akuye ataite le numéro batampatia adresse fashi takwa mambo akisanti sana na ndenge papa Tshisekedi ya azalaki muluba tokomeka pe koloba na chiluba po to pese moi respect ya muloka mboka na yebi nanga chiluba te me muke na koloba boseka ngati na zomeka bana betu bonso baji basomba ku apa baji basomba ku Australia apa ku Perth
Papa Clément, uju tangila, bana betu bonso ba IDPS ba jiku pe fapa. Uju bikila, Congolais uoso. Wa Australia, utu somabu pefe. Moussa Medi, le 8 juin 2019. Kousubouya Papa Clément, Badi Benza, église, Moutou Anso Oudjou la table noire. After église, après église, Badi Benza, réception kakese. Kousale, Mou Eleni Brouk. Wanso Oudjou Tangila message ou, Ape Chako Moulunda Wende. Oh, ujuta, so concernant numéro de téléphone, aux adresses, ubikila, ani marimu kajende, njingela, namba, téléphone namba, wa, ani mari. To sengi na binanyo so merci, na banzi boyoki, tokuta na samedi, na église, ya papa ya Tshisekedi oaza, ya Etienne Tshisekedi wa kufaka na poto, toeba kosisa matanga na ye, pona coutume na biso ezalaka matange bandaka pe esila. Merci na bao nyonso, nzamba pambola bino ezawa bino mama Arrête Kilumbu Shembo TV. Même entre tabo kotana Arrête Kilumbu Shembo TV, bomi abonné massivement. Merci, bye. Nzambe anulame, Mungu anuchunge, nzambe apambola bino batemno na kombo na Yesu Kristu. Amen. Boza la malamu, bye. Boza nga samedi wana te. Pona kwa encourager bandeko na biso.